entier selon l'ère à laquelle vous nous suivez. Et bienvenue dans votre émission 100% Star qui est toujours présentée par Niclette Tangwa. 100% Star à l'autre et à Melbino Sarkaz Kosi, ou à jeune leader, ensemble avec vous, Boyoka savoir-faire Nae, Oza Nae Aboué, Boyokae. Bonjour Sarkaz. Ah ouais, bonjour, journaliste le plus international, l'international donc. Je suis là, Sarkaz Kosi Lenyaragoranta de la musique congolaise, le très puissant de l'animation congolaise donc, des gars. Très puissant de l'animation congolaise. En fait, Sarkaz, avant vraiment tout côté na bien émission na biso, ba monde entier vraiment ba abonné à Kilo Motif, bana pour ça ba savoir faire no moi morceau nzembo moko esala bango bien. Ba welela bazanga naka bazonga ba umbwe. Ba welela yo mfumo kimbangu. Yini mfulusi ye. Magi bavita ye. Bidili bongo yo. Monseigneur Rambo Sengo. Gorinele ye. Padre Bire rotondo gama magalanda gama magalondo ga wenenene. En tout cas, cher abonné. En tout cas, bino mo bomona, bomoni savoir faire né Alexis bino vraiment que aza animateur mon roi makasi, zala na Crystal Palace où ils ont vraiment une fois na pompage, au mona route mon ko mati vers Carrie Grèce, au mona au commune na paroisse Sainte-Elisabeth, au mona avenue mo boza Makandarabo numéro 2 et si ka vraiment nani Sarkaz Kosi obeta concert na ewana eza concert moko eza gratuit boya vraiment ebele toyoki obeti moi parcours na yo obanda na ndako ti lelo koma boyo ozano ba obatanga na inate ozano parmi ba obatanga na inate kana ndako bu okomi animateur mais ozala pe na idole na obando tala mingo ngai fona koma neti na koma neti idole no vraiment na musalo azana bon idole na ngai vraiment Eza Macintosh, Belkington, Tsengo Kodibende, Eza idole. Oyo même Arafat, dans la Côte d'Ivoire, ceux qui Arafat lelo, non et c'est grâce à Macintosh. Donc faire ça la idéologie malgré ba yuma mingi ba tengama, mais Macintosh wana ya robo ya ngote Macintosh Belkington. Macintosh wana vanda kama na palais kama na beta ba Claudine Lonzo kana beta ba trahison trahison te naza animatrice te donc naza ka chroniqueuse oui bien ngote question eza nga mutu ni réponse eza yo trahison batutu ba bien donc inutile ya loba mais idole vraiment ça Macintosh Belkington idole no eza vraiment Belkington ozobanga te na monde oko tipo ba animateur makasi baza ti oyevre baza na osa publicité mutu te yo mo oza na kati oyeba nazo na lobi na ye wapona osa na ye pona ya makasi ba Belkington aza déjà animateur makasi mais voilà c'est le père parce que là on ba Belkington un jour ceux qui ba kufi be esprit na bango batu ba koma ko incarner yango pour l'animation aza parmi ba animateur makasi on loba wana yesko longola na longola ye donc moni ba vena biso ba brigade ba Belkington ba Seleo ba vena biso ba ekokota ba vena so tutuka luji longola bona makambo ba vena biso ba Chanta Missine longola bona ba Lesimo longola bona makambo merci Belkington a beta Bercy ye kuto sala anima batu babina yo non to consommer musique non yoka non to consommer vraiment musique non te nano binisi batu te po ezana ba animateur ko ba binisa batu ba banda binisa batu ti lelo ba binisa batu mais yo nano bandi ko binisa batu te mokado na yokango te omoni ignorance na yokango te
ignorance président Mandela omoni mukado ya utiko ba la loketo na pala bini alobi ayebi yango te pour na TV omoni bango bata TV na leka na TV ti na mutu internet ti mais kasi saka ba otalo na TV na TV internet batala na TV kaka elo na rolo beza question na ngeza ki ozobanga te na obanga nini batu bakyo balongwa na bango pe basala musique bayebo basuki na bango bakoki te oyebi bato balongola bato tu oyo ozoloba wana kobanga wenge obanga te baanimateur awenge na maison mère na minute tozana animateur moko makasi te aza soute animateur na maison mère na yo ki soute azate na minute oyo même fait na biso Igwe de la Forêt yebi que il faut asala musala makasi animateur azala ba animation zonga oto yeba na kala comprendre faut izonga vraiment biso to yeba ba la kelele ba opération Dragon so ebimo sentir que kinyelobeli c'est la formidable total ba o ba boire ki na formidable ceux qui ba boire to ba boire ki te lokola ozobo yango ke ba animateur makasi bazali na lobby ve ntone ye moko ninga avandi na palais Igwe de la Forêt ve nazo respecter makasi ayebi ke il faut recruter ba animateur pour na mecho basate wa message ekomi na yebi ke ba musicien maison mère vraiment baza toujours branché pour na kotala kolanda biso na site na biso kitoko Kilongo TV vraiment message wana ekomi vient son na yoki asala makasi na ipo a recruter ba animateur a makasi eloko ngana rolo banangina répondre on eloko mukio lobaki soki na kobanga nani to na kobanga nini na ebite omoni wenge tango yaka elongola ba ya tout force pourtant wenge ave ya ba fait beaucoup bazalaki ba makambu ba fait na biso Kofi Olomide kwa Dakoraman Agwada bazalaki muta obimela wapi de 12 zalaka te obimela wapi na kinyo yo obimela wapi metango wenge ba vena biso kester bazalaki wana bakanga de age que place obimela zalaka te metango ka wenge bimika ka boa fous na balo nyonso babota mana mabomu na batoto ba oya ko bangelongwa sorka solo ba pe makasi na posta kinini na posta photo non na statut na WhatsApp na bino lelo na yamba sarkas ebele balobaki bakomaki bino sarkas to yebeli na bilamba poto ndeni boya comme musicien oyebisa bango ni ba client na ba Orlando oyebisa bango ba sepeli na mama ba sepeli na yaya te ni yango yesandi ba sepela na mama baboya yaya tellement ya matisaki mapeka yango baboya ye nga nakijisi na buki na fini na fione bolingo na ngai misiki nde mosala na ngai biso tobuka tibaloba kita nzamba tombola yo mi kitisa nzamba tombola yo omoni na musala nyonso ndenge biso toza boye même na musala na yo bakomba ezangaka te bakomba ezangaka te parce que ba guerre eutaka de partout barobuniso même na famille na yo moko yo bimeli famille yo botami mais ezanga bandeko mususu o barobuniso bon po anini te muta balabala bon po anini te bato to kutaka na banzela babundisa pour la famille na moko o mona même ezanga ndeko na moko asepelaka na ote mais botami maman moko papa moko quand ndengola taka bien akoma oloba na sima yango ya koma olakisani. On comprend, hein? Donc c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Batwa loba que ça casse la mba poto à côté ndole. Oza shai andeni boy mamo yamba boyoki. Lelo akomi na musicien en tout cas. Boyoki wana ezai passer na boyamba te yoka lobi bien mais lobi ngone ne éclaircissement te. Éclaircir. Sarkas kosi habilleur. Koloba chair te. Ezanga mtuna lobby yango te ezanga sarkas ezanga mtuna lobby yango te ezabatu o bakomeli nga ba o ba ebi sarkas bakomeli nga on va expliquer le mot sarkas azala chair te sarkas kosi le nyaragoranta de la musique congolaise azala habilleur ngai pero aboti ngai John Mbemba azana ngola ebi kolivila Nangola na Luanda na capitale
ceux qui moto comme pas Colivilla père na biso azali voisin ya Colivilla na Luanda na capitale. Donc si bazo refoulé batou père abenga kinga aibisi ngai bato bazana ba province bazo tungisa bango to pour na ba régulariser moi makamba ba ndenge ezalaka. Donc sarka sozo ebisayo a tangi na espoir institut de l'espoir bana tout ya espoir ba ebi révérend le comme révérend Kim. Donc sarka ça mutu moko te abimi na famille moko na bibimela te. Mais sarka ça continue les bêtises universitaires te. Ko cité yo il fallait ba informer moni bino ba journaliste mabe na bino. Obandi ndeko na minute oboso ya musicien oyebisa yo institut supérieur o abimeli mais yo bandi biso na espoir. Il fallait oser la ngana si ça ngana tangi bétide primaire humanitaire na ngai na espoir institut de l'espoir le comme référent Kim ya coréen et puis na eko ça la bétide supérieure na ngai malgré na sisi na nanu licence T mais gradué na ngai na sali yango na uniquine na faculté ya droit. Donc ce qui na uniquine otuni professeur Ndombaka Beya aibi sarkas kosi élève nae soko tunis professeur Samutondi bana nyoso ya inikini bazoyi ba makambo na oloba en tout cas bino tuni bana inikini professeur Kato Kale apesa ka économie politique omoni makambo na oloba fait aza pembeni ayebi ve azotala biso ayebi makambo na oloba soki eza lukuta to nazokosa. En tout cas par là je salue ba ifasien nyonso vraiment na pesa bino ba salutation na bino ba procès nyonso ba vanga bien vraiment na kata ifasien na pesa bino ba mbote belé vraiment sarkas ko si to kota na musique depuis obandi enregistré déjà combien de sons single nanga liboso yango nazo sala vena nga Jordan Kosi les Raïs à partir en direct d'Angola on a grand frère nanga propre donc on a la résidence de Angola donc Eza batu ba pesa ki idéologie na ba président on azo bandela président Mandela ndala ba vansa petit ba loba ke non sarkas ko si fo ba yo ka mokado yebo taki na presse ya bo sanyi sachet mokado na karisma ba maître ya bima na beki mokado sarkas ko si mokado elaki sini eza écrit malembe mokado ana vraiment ba difficulté ni okutana kinango ezalaka parce que tokolo bate ke non ngai na banda ko zwa jet à partir parler comme si na studio te mais ça qui deux fois obimi pe pour côté car embouteillage fait kangio comme studio retard ingénieur pas émission que non déjà aux 8 mois ta moké na temps toyo kanaki donc il faut au Baxambongo ezalaka orchestre stolingi toyeba ozana orchestre noto soit ozana équipe mo boya campagne to osaka yo moko dans un orchestre et puis nazo recruter na lancer message na ba musicien nyonso ekomi mokado ekomi wapi mais na minute au plan là ne bimite mais nazo ebisa yo ba petit tour non na Kin Congo Angola Andi Masiala en direct d'Angola bayebi bajo mon luile sarkas nandinga bien hein oloba trop oloba vraiment trop oloba non est-ce que vérité ça rani ce qui mutalobi vérité na yé na makambo ezalaka ke azolo trop oloba trop par rapport single nano ebimite sarkas aussi nano ayebani Congo mobimba te mais azolo bakoleka kutu na ba oyo basala kombo naza pona osa publicité mutu te mo yebi soko koti na boîte oyeba ntembo e cartonné oyeba ba chaîne leader baza ebele Inonce B nani aibi makamolobi te olobi nani Innocent Balume il fallait le ba Innocent Balume yo lo ba Innonce B
na Congo te. Bozala malade ya koloba combo normal. Donc il faut pas ça comment moi lengi moko boy. Petit na biso innocent, so beta na e. Petit na biso azobeta na ete pona minute so to suivre vraiment sarcasme soit ngane na zabona sa micro baladaire na matete soit na ngiri na bi boyebi sarcasme baba yebi te boyebi non ça na yebi soit na boyebi guess na yebi innocent o tangela ngana 2008 yo ebara innocent abandi musique na 2013 si je me trompe pas et bon sikoyo nga bandi musique na 2008 mais sarcasme au bandi musique na 2008 innocent abandi 2008 c'est ça ma ton na bandi musique carrière professionnelle 2008 na banda musique na 2004 wana maki no ndenge sala ke no ba benga so ba UPA na kin sarcasme qui ba pola minene milai na 2004 fait na biso wera sali publicité ya bude mo banda ko chakaka boy sarcasme qui ngayo kutumbele na cité soit année on na banda musique te po ba o ba bandi musique na simana yo bazo cartonner ndeti nani N'entend guess mawete abeti déjà wapi ah kola na musique ya balabala yo beti wapi yoka les professionnels on a bengo l'international pas ah oui naza vraiment on a international pour tellement partout omoni tango yo ozo prononcer ba kombo mususu tika ko fula ba kombo musu na loyenge tika ko fula ba kombo musu na loyenge pona yebi ba beti wapi yo beti wapi oh menga single yango nga na beta concert sans single oyo ka olingi nini te nini olingi nini soit nini top model nani ngani oyebi ba chana te nzemboni top model ni ba koma ba mannequin en tout cas sarcasme aussi afana na kinte hein na comprendre nga ya fana na kinte soit akota boîte te soit ayoka ne musique musite ayo akonsomaka so za boso mona nga so na Crystal Palace au monanga so na Crystal en fait Fiesta Club so que na Fiesta Club au monanga DJ Abdullah ibinga mais na Fiesta oui na Fiesta ba club et puis DJ Snake wanda kuna ami d'enfance Snake avant akende ko tangela ki DJ na ye na Afrique du Sud to ça na ba ngalema awa mais mtokota ba boîte minene bongo nenyo yo ba top model na olingi mais ezali yo siko ozo sala confusion ya musique oyoki na balabala bala bazo yemba to mutu moko boye wewa moko azo beta ngo na moto na ye ne okanisi lokola ndeti ke musique zo betama ngada yo après awa moninga après awa to sa descente to sa micro baladaire Montréal to sa micro baladaire terrain au mona musique ndenge zo betama mais sarcasme ntembo na yo en tout cas ta bana mikata mwa mke ayemba ngote ngala lobi boye ngala to kita sur terrain ngomoninga ngana mona mbinza bango bana mbinza te bana masina bana nini mais banzemo na bango carton na partout mais yo za mwana mbinza mbinza na sens que tozara vraiment ba timide trop mais na monde okoti timidité za bien te ngana ngamenga soni déjà longwa kalasi biso kana soni te mission yo ka mission za na soni Dieu tengela nga bato bazo sala ba succès ya bana moto nenga beti yango ka succès yo muto zo tengela nga na abete de stade de martyr yo bete de stade de martyr mais single zela ce que on a ba récite au bete na stade on chante pas la victoire avant la guerre na beta na été mais on bete na stade to c'est la Montréal komisa na biboya bato yo zo komisa na niveau moko boy ba bete de stade de martyr est-ce que ba bete Olympia ba bete de Zénith nazo comme ça bango na niveau wana te na minute oboy ba carton na lo bande ka vérité na comme ça bango na niveau wana te na minute oboy conscience no esala ke non oyemba nzembo wana obina banzembo wana ata oboy banzembo wana oyemba banzembo wa kinga lèche musique ya koboya esila ebi ngote musique ya koboya ya kosala boye esila so na ndimi mutu seka komi kokomisisanga bato na bakomi te on dit mon maestro Fabre mais on a fait est-ce qu'on vit à Sengi Fali pardon amikitisa lobi non ranki neza na ngona suka te donc na mikitisa na senga pardon pour na yo moni acte ovia ça les andé ils a bien dans la dernière émission maestro Fabregas le maître Segem le maître et bi balobaka reculer pour mieux sauter
hein, reculer pour mieux sauter. Veut vraiment et le wana loba ki salenga bien. Salenga bien. Namoni ba windi ba koti ba lobi trop. Ba windi ba lobi trop neni maestro Fabregas ako senga vena e fali pardon. Ah. Balingi monda rakin trop. Comment on a un bonnet aux oeufs aux appels na monde na rankine? Rankine ngala rankinete. Ngala rankinete na problématique te. Surtout ni ba petit namso ba gaze, surtout ni ba petit innocent, ba yebisa yo ke ceux qui bazwa déjà temps ya ko kutoyenga. Hein? O comprendre que nazala ka rankinete ceux qui ba yebinga vraiment ba yebiso ke ve wala za rankinete. Na la rankinete na la play na mutu nyonso na posa mutu nyonso a évoluer omoni lelo biso toko sala ba guerre na biso te biso foto take ba Petro na ba Davido omoni ba Petro na ba Davido ba Petro na ba Wizkid biso de foto take ba Nigérien wana toko take biso na biso te ngaku tuna pesa ka félicitation na ba petit na biso nde bazobeta musique te kama na mboka et ça la biso bien bende la Congo omoni toti ko lekana étape moko ba petit wana ba Davido ba beti biso siko na minute oyo pe biso pe toko mo ozongisela bango ba bi mokado yeti mokado ye donc to beta bango pe oyo père spirituel nanga bienvenue. Hein, le père spirituel, bienvenue Nzitantiono. Bienvenue Nzitantiono. Tant on a le bébé mata de Ningani. Sarcasque aussi. Lelo alinga sa la featuring na musicien encore congolais. Opona na. Na minute no featuring te. Exemple. Ata sikote à la langue. Donc yo ça no featuring te. Featuring na osala ngo me ya sikote. Nani kasi. Na osala nga. Nani. Na osala nga. Sarcasme a aussi la ne featuring na aussi la on a mututé a bien un petit mot boya venu basa ne featuring na bibi na ko sape featuring pe na ve na nga Bill Clinton Macintosh lo ba bongo te na bibi na ko sala melelo te poso po tuni ve na biso Macintosh to biso ke no carnet na epesa plein Fazil a se débarrasser na makambaza na on passe na featuring surtout ni maestro Fabregas a se que face débarrasser na makambazo ça ba tournage ça la ba ndenga zo voyager c'est après ça na ngai hein ve agosa agoba ke ça kaso za poso ça na featuring mais ça la featuring na Villa Nova. Ah oui na Villa Nova ba musicien makasi baza masa nga Diego Villa Nova masa nga Diego un bon chanteur na Villa Nova. En tout cas Patrick Beckham mes salutations vraiment calais oyo kanate vraiment sarcasque aussi to comme koma vraiment na suka ya émission na biso ozo promettre bana kinini ba o balinga sarcasque aussi ozo promettre bangoni batoto balinga sarcasque aussi batoto balinga kalenya ragorontal de la musique et là on a requis ko promettre bango ezaka que ba yoka mokado ba yoka yango vraiment ba pe sa chance na mokado single na bino et puis ezali première chanson ya single. Donc bayoka yango et ça la bango bien eza chanson moko éducatif eza nzembo moko ezoya na guérison musicale mokado bayoka yango et ça la bien ba vena nga boulos ba yebi makambo loba 3 fois maître Gogan vena nga Kelimbenza le boss ayebi makambo na zoloba. En tout cas sarcasque sur lobby idole no eza Bill Clinton. Lingi banakini balingi ba au prouver bango vraiment que non il donne non à Bill Clinton na crime roi Bill Clinton au sepelisa au makash au maîtrise. Vous me reverrez dans quelques jours. Vous me reverrez dans quelques jours. Ne pleurez pas, je vais revenir. Ou si par avion que je vais voyager. C'est par bateau que je vais naviguer. C'est dans le train que je vais aller. Ne pleurez pas, je vais revenir. On a écrit au Kanga Tonzem. Tu vois les anzembo ya fait. C'est quoi n'a écrit. Ah yo aux amis ici que
Yo ça mystique. Va ça va créer belé yo pona. Nabi mo on a maman le hein? Oh yo linga mo yo linga. Na kyo pono nga linga mais on maîtrise no en côté. Ba créer avait belé. Nabi ke asala ba cri et belé. Mais na pour ça moko. Mais on a une anthropologie, à ça les belé. Moko. Ezagoya. Eli. Eza. Nali. Oga plan wana. Suka ka wana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, toke. Allez, wena kurulo belege. Oui, plan. Nanga ke sarka kosinenga po makambo alobi en tout cas te chinois yo kina ngote kasi yango wana te na ebiso déjà cri yango wana va beta babiloko yagami mandole na ne mangunga elele mangunga elele mangunga va yebi Giringiri brum halali manang brum kilelen kirandi veye ba maloba imuka loba drum kidindidu halali manangu misiga kitoko trouver biso vraiment que aza idole na yo na ministre bazui trophée batie wana na mesa trophée za moko balobi à part Bill Clinton sarcasme pona animateur moko o pesa trophée wana base belé balobi opona moko base belé moko donc là ezo idole nga Macintosh mais ba fait pe ba beta sinde balobi bazui trophée moko ba pesi na génération o ezoya babi non ndenge ozana sarcasme pesa ni trophée na animateur moko na génération oyanga na yangai na ko pesa masalanga seda capo asala musala bien moi crie à capo hey amado nyonso yayo Mado sogo frepa, yaya, amado, nyoso ye, zambe nanga yimo kongo mpasi, mama na bana ye, zambe nanga yimo kongo mpasi, mama na bana. Nanga ke sarcasme c'est vraiment oui ya no va vraiment zanda kunae. Aponi neka na animateur mo avia. Venanga borakite. Venanga imko segem. Oyokite? Boaka. Eloko suka segem yoki. Boaka. Sarcasme na ebiso ke naza nanga animateur te. Oko ça l'appelle rappel. Naza animateur te. En plus ba question zande yanga yo ce qu'on a ozélande ka réponse est pas. Bandana boya ba chérie na goma gobo mambongo. Soki na yoki mo bossa na genda ka kunena pa ka chuma. Panga chuma ba petita kito ba chérie batonda tendresse ye. Balingo lokola bouteille sulare na mesa. Soki otomboli na mesa yetika ka sereyo. Elobi yoko si logo toboga yoko tika la seroye. Yoko si logo toboga yoko tika la sero. En tout cas, Toyoki vraiment sarcasme aussi mot de la fin par rapport à l'émission Nabiso. Ah ouais, mot de la fin nga vraiment na pesi mbote makasi nano na papo ya botingai. John Mbemba na Luanda, John Mbemba papo ya botingai. Hein, donc voisin à Coliville. Na Luanda, capitale vraiment. Donc venangai Jordan Kosi le Raïs, grand frère nanga propre, azana Luanda. Na pesi maman nanga Jean Balabaya na Luanda, na pesi Andy Masiala na Angola, na Luanda, na pesi ndeko na moko journaliste azana Luanda na Angola. Zela mkolole kan émission na ndo pesa mbote émission nga ba pesa ba journaliste mbote te. Souci disque d'or. Réel en tout cas katelanga vraiment kombo wana. Il fait partie à bateau na travailler na bango boma moto. Au moins que yo travailler bango Glody parmi bateau à travailler na bango vraiment aboa ki yote. Na ça conflit na mutu te na za kanga la surnaturel vraiment.
Donc na pesi mbote na venanga question qui simba l'espace autovandi Crystal Palace na pesi DJ Fall. DJ Fall, donc il fait partie de mes managers privés. Na pesi DJ nyonso ya mboka mbote na pesi DJ tout parce que basé belé. Asana mtu moko accompagné qui est vraiment toni to yeba mtu wangu asana ni pembeni ya Sarkas Kosi. Bonjour papa. Bonjour maman. Papa toni to yeba pembeni ya Sarkas Kosi ozanani. Premièrement Alboso na remercier Nzambe na président na makambo ozomone bandera lwa baje tout le temps to sali émission na président donc après abrekolier na président ta présoisa. Bon, et bandera lwa black tout le temps à la qui a composé chanson na moko ya moninga a sailanga penzembo singen mo pe bima déjà. Donc na monument ça va madon tomo kendema. En tout cas Sarkas Kosi comme on est boazana talent vous a parmi bateau bozana vraiment soutien ezala ya makasi bo pese ba conseil bien pour toyebi ba musicien akutana na ba oyo Sarkas ndenge za moni pour ça la bo ça faut simba bo bo pese vraiment ba conseil nini vraiment oyo ya bien bo pese Sarkas Kosi. Bon ngama na pese ba conseil belé hein pese ma conseil bien ça la musique na ndenge mo calmement puisque pour musique senga mbongo senga mbongo faut to senga nzambe faut mbongo mona na to soutenir akende liboso donc pour ça nga marque donc asala pe asala kombo makasi ko ane batunsu basala et ça la biso sengo Sarkas vraiment souhait à présider lingi eza au sala combo mais tout ça na Sarkas émission lelo apesi papa mbote na boy prochainement Sarkas ba papa kufa sala boy wana siko ezande Sarkas mutu alie papa tozongeli o Sarkas omoni père na ngai John Mbemba ndenga za wana ba conseil papa pesa ngeza la kanzambe papa ebisanga no mom comme suna mutu katonti tango za kana kin to utaka ngiringiri to zonga pale aibisanga indima mokili epesa yo tort mais Nzambe likolo apesa raison donc Nzambe apesa yo raison et loko wana ya père na tambola na ngoti lelo de la que papa ebi Nzambe hein omoni mutu akenda ka banzela ebele soki ba ebi Nzambe te na famille hein biso mato ebi Nzambe to ebi ke Jésus Christ ne makambo ata père nanga bienvenue Tiono père spirituel bienvenue nzita Tiono aibisa ngaka Sarkas ata nena yebo avant ya a prier ngaka ka aibisa ngaka kisi ya la surnaturel na kisi makasi moko bang non ba question na banga non ki na ne pas pai moi lobo esala ngapi est-ce que yo yebite ke no ba musicien na ba journaliste nyonso ba simba ba gwa basila baza yo moni o nyonso baza wala kuna otanga kombo kokelenga hando kotanga kombo te poza ke Sarkas ndalo ba bongo mais na lobika ba musicien nyonso na ba journaliste nyonso ba simba ba gwa ba vida. Mais je te confirme que baza toke vraiment ba na mabanga na ah ouais na pesi fe na ngai lolo mabando D6 ya pompage lolo mabando D6 ya pompage ve na ngai ya soutenir petit na ba conseil na ba financement na pesi masa na cash mwanji socialiste donc na pesi bate belé base belé makasi na pesi ma venanga Isma Lando grand gérant na pesi Junior ngale ba vitesse tu sais bon to changer de nouvelle formule. Merci vraiment to comme na suka émission na biso avant de vous dire au revoir je tiens à remercier mon équipe technique bon na sima caméra on a double écho hein Polydor Nzongo Digenzo mokonza ngaba Polydor Nzongo femme ministre Polydor Nzongo. Je salue vraiment mon réalisateur et double écho balobi koko demandé maka non pesa pe ba mboti nanga na Rabi Mavinga à ma maman chérie maman Keti Tibulenu ma grande sœur chérie Espérance Musanga Nike non pesa pe na mona kuna na Pretoria na mona Aveno Kabanza na Paris na mona Sarah moi vraiment non pesa pe ba salutation ebele bako konanga vraiment non pesa pe ba mboti famille Mbwangu famille Pakasa à ma copine chérie Sarah
ma copine chérie Déborah si ça riche mbambi bana ifasik nyonso vraiment na opesa bino ba merci ba salutation bolanda biso bosa toujours s'abonner vraiment na chaîne bino kitoko Kilongo TV vraiment boza la décité na Kilongo TV bon mona bémission nyonso o ya la surnaturel vraiment vous a toujours branché. Au revoir.